azali combattant ya République démocratique du Congo à l'extérieur. Mutu aza kopesa information na peuple pe nyonso rezo sa demandenge peuple za kolinga. Point de presse na biso ya lelo tozana 3 points oyo tozali kobelela lelo pona oyo eza koleka na République démocratique du Congo pe à l'extérieur. Premier point na biso eza arrivé à Héritier Kabe à Mikwapin. On a pesi comme Mikwapin akomi na bangulu na ye lelo na 6 heures du matin pe quelques Congolaises qui n'ont pas pitié du peuple qui souffre au Congo, qui n'a pas pitié de changement, balekaki bayambi na aéroport pe ba confirmer que musique est kobeta. J'assure au peuple congolais, il n'y aura pas la musique le 15 juillet. Musique est kobeta te, toko sala tout et te promettre tout na peuple congolais bozala na kimia. Na l'équipe na confirmé na bandeko na nga nyonso ya combattant tozali d'accord que musique ekobeta te et mwana wana comme azali ko défier peuple tokolakisa ye que nous sommes les envoyés du peuple, nous mourrons pour le peuple congolais, nous mourrons pour la souveraineté du peuple congolais. Bango balingana basala nyonso na ba étranger, mais nous resterons un peuple souverain. La culture congolaise appartient aux Congolais. Tant que Congo souffre, les Congolais souffrent, il n'y aura pas l'amusement et il n'y aura pas de rigolade. Toko bunda biso tout ensemble pour kimia ekota na République démocratique du Congo, makambo nyonso etambola lokola mboka oyo tovandi, ba élection esale manakati ya Congo, occupation esili mukolo wana tokobina ensemble na ba artiste na biso. Tutika ki pema, tu pema ki muke, tu yebisa ki baya ba s'exprimer, baya kolobela makambo ya peuple, bango bazali ko exploiter culture congolaise, bazali ba ambassadeur ya République démocratique du Congo, ya na libanda, ya culture na biso, bakangi munoko, baza kondima bandeko na bango bakufa na Kasai, bazo linga bandeko na bango bakufa na Kivu, na Kinshasa, bacharnier partout na Congo, mais les gens qui exploitent la culture congolaise, oyo bazali ba ambassadeur culturel ya peuple congolais bakangi minoko. Yango biso bana ya Congo, oyo biso tomibengaka ba combattant, to décider que musique na à l'extérieur na mboka oyo ba exploitaka Congo, na mboka oyo ba multinational ezalaka to plaidaka po batika ko exploiter Congo, batika ko boma ba congolais. Tokotika musique ebeta te, tokosala ba effort na biso nyonso administrativement que soki esimbite tokokende na lolenge modèle oyo boyebi. Nous ne sommes pas des enfants du cœur, nous sommes des combattants résistants. Alors j'appelle à mes amis et à bandeko nanga nyonso ba combattants tozala ensemble na tour oyo totika ba égoïsme na biso. To écraser moi na wana aza komibenga moto na tembe na ye ekosila le 15 et j'appelle le peuple congolais d'être vigilant, de nous donner les informations. Bozali na ba numéro na biso nyonso bobenga ka biso bopesa biso et yano na bango. Et merci mingi na Héritier Kabe ya Mikwapin ndenge amemi bandeko na biso balongwe na pasi toko benga bandeko na biso ba musicien baye boya ko rejoindre biso. Bobo kangunda to pesa bino mikanda bovanda na mboka oyo bo respirer pe bo salisa bandeko na bino batika na Kinshasa. Yango wana premier point. Deuxième point, to bengi ba combattant nyonso tous à la mobiliser ensemble pour na honneur ya peuple oyo zali ko souffrir. Eza pour na honneur na bisoté, eza pour na honneur ya République démocratique du Congo. Ça fait des années tous arasu na valeur te. Tozongisi valeur ya culture na biso po to éduquer bango pe bakomi koyemba nzembo ya malamu po ba changer ba habitude na bango ya kolakisa mipende ya bana basi koyemba ba bêtise kosala boye bakomi ko diminuer pe bakomi kozwa conscience bo landa muke na oyo tosali pendant 5 ans bomoni ke bandeko na biso mususu oyo bazalaka awa na poto bana na bango oyo bakodi awa bazwi ba diplôme belé
nazwi ba invitation ebele na ane oyo nakanisi ba mama nyonso na batata nyonso bakolisa bana na mboka oyo bazali ya kosepela pona musala ya République démocratique du Congo oyo ya komba yango wana toza kosenga na bato oyo nyonso basepeli bana na bango bazwi ba diplôme baya ko rejoindre biso le 15 tozali na marche ya protestation contre l'artiste violeur, contre l'artiste qui soutient la dictature, l'ami du pouvoir qui va se produire le 15 juillet na Olympia. J'appelle tous mes confrères congolais qui ont besoin de leur pays de nous rejoindre. Wana ezalaki deuxième point, na sengi na bandeko na ngai nyonso ba combattant oyo bakozala na force ya kokoma na Paris, il y a Londres, il y a Belgique, il y a Allemagne, il y a Hollande, il y a Italie, il y a Espagne, partout, Suède, Bamboka Kilikili, oyo ezali nzinga na République oyo ya France, boko ka rejoindre biso pe to meka ko écraser système oyo baye na yango par les Ivoiriens. Et Togolobake, la culture n'appartient pas aux Ivoiriens, la culture appartient aux Congolais. Et les Congolais ne veulent pas, comme David Mosso, il n'a pas compris les messages, bon, il va nous voir Nakati ya Salwana Olympia. Nasengi na ba combattant nyonso invisible, bosomba babiye au cas où soki to réussir administrativement, boye bindenge nini tokosala nakati ya Salwana. Na modèle nyonso concert wana ekobeta te boye bake ce concert ebeti te mongo na bino bakozongisela bino na babisika oyo baza koteka babiye na bafnac bosomba yango na babisika oyo pambala te bosomba na fnac. J'appelle aux combattants invisibles d'acheter le billet tokokota na kati. Ce n'est pas moi qui va être dedans, mais les combattants invisibles boye bani et puis bomiye bibino moko. Donc bo sacrifier mbongo na bino bokota na kati ya Olympia oyo ebeba il faut qu'on dise ma souffrance, il faut qu'on dise ma nyonso pour na lokumu ya République démocratique du Congo yangwana na sengi na bandeko nyonso oyo akozala libanda jour wana asomba plateau na ye déjà ya maki na la kisi yanga yango oyo totala batu oyo bakokota concert tango tokobanda kobeta bango maki ya kopola bakota concert na solo wana ya maki totala soko bakovanda yangwana na sengi na bandeko nyonso mututu combattant nyonso oyo akoya na marche aya na maki na ye na maboko yanga plateau na sombi yango oyo mais message ya suka ezali réunion il faut esalama kala mingi te à partir ya lobby bandeko ndambo ya Belgique bakoya na bandeko nyonso ya Hollande bakoya pour tout ça la réunion na ya Allemagne pour les 15 to bandé nini koleka pour bakene ko mobiliser na mboka na bango to sengi na batu nyonso bozala makasi bozala na confiance na combat bolanda mangungu te bo nyonso bomoni ezali pamba papa Wemba tika concert go betaka te mutu tokanga musique ya se akufa akenda na makambo oyo soki isaji ya kozongisa concert lelo tokosekisa papa Wemba soki ezaka rapona mwana oyo impoli oyo aza ko respecter même bateau balakisa musique te mais à défier peuple congolais il va voir à se préparer ayeba ke bato azotambola na bango ba jeune wana to a recruter ayeba bango balalaka na été il y a un moment bakozonga na bandako na bango mais nous on va le visiter ingeta j'enseigne na peuple congolais bozala na confiance. Merci beaucoup. Nzambaza nabino tokutana lobby mardi réunion zali bandeko ya libanda bazakoya nazo senga na bandeko nyonso ya Londres partout na Europe pour rejoindre le combat le 15 appel général mobilisation ya combattants nyonso biso tous ala ensemble to mobiliser peuple congolais ndenge to mesani batraki kobima lobby donc tokobanda okabola yango ndenge toyebi ndenge tosalaka. Nous ne sommes pas des enfants du cœur. Ceux qui tomeki kosala mosala ya Congo na ndenge loi ya mboko oyo esengi esimbite toko agir ndenge mibale ba agisaka mututu aya na eloko na ye ya nzoto na esika wana po za la bagarre mukolo mutu akokufa pona makambo oyo na kasi musique congolaise ko sila na mboko oyo na Europe mobimba ingeta. Je vous remercie.